je m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la pub, ça Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde, Babylone zerstört die Welt. en Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit, jedes Land wird à cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone, alles wegen Babylon. le Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit, et la paix. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzamba pambola bino ya bino ndeko Kongo Alenga mwana fumuki mbangu kimia nzambe ezala kati na mabota na bino mbote na bandeko bana ya Congo bozwami partout na République démocratique du Congo na Maniema kuna na Kasai bandeko na biso topesi bino mbote pe tobosani te na Katanga pe bazwami bongo na Kisangani na Bukavu Goma pe baepanso bazomi bongo na Bandunduville pe na Matadi Boma Mwanda pe bana ya Kinshasa Mobimba nzamba pambola bino nzamba pambola mboka na biso la République démocratique du Congo le pays béni de Dieu oyo nzambe apesa biso bénédiction ebele ba centre ebele baya na mabele na biso pe mboka oyo nzambe apesi nkita richesse ebele ezali kaka mboka na biso Congo na pesi mbote na bana ya diaspora mobimba o bazomi na Afrique na Europe na Amérique pe na Asie pe na Océanie nzambe apambola bino ya solo bandeko masolo na biso boyebi ke tosololaka masolo na biso émission oyo masolo na biso toyambaka batu oyo bazali kolobela kaka mboka ya Congo pe tosalaka banalize ya ndenge na ndenge kasi lelo toyambi moko oyo azali bongo les grands patriotes oyo azali bongo abunda pe bitumba ebele awa na kati ya diaspora le général Liso Polele papa Ochudi ye nde toyambi mokolo ya lelo tokotuna ye mituna pamba te na batualité oyo ezali koleka na mboka na biso bozala na bokebi bo partager lien bo partager vidéo et kosalaka malamu soki bo partager nzambe pe akopambola yo ba combattant na ba resistant pe na pese bango mbote sika bazali ya solo bandeko nzamba pambola bino tokosola lelo masolo ya mboka na leki lombango pona kopesa mbote na invité na biso na kati ya émission masolo na biso mbote le général Liso Polele les grands patriotes. Mbote ndeko nangai Kongo Alenga pe mbote na balandi banso oyo bameseni pe bazalaka mikolo iso na kolanda oya biso Kongo Alenga TV. Merci Kongo Alenga. Matondo mingi ya solo Liso Polele mbote biso pe toyambi mbote na yo toyebi ke eza mbala liboso te oleka awa na kati ya Kongo Alenga TV on est toujours ensemble ndenge kaka totravaillaka lelo yo koyamba ngai pe na koyamba yo alo analyse ya lelo tozali kosala pona mboka na biso la République démocratique du Congo Liso Polele botuna ya liboso na kati ya République démocratique du Congo tozali na ville oyo tobengi Kinshasa oyo numéro 1 ya police général Kasongo azali lisusu te président Fachi Beton alongoli ba soda ebele ba koti retraite kasi a nommé pe ba soda mususu donc numéro 1 ya ville ya Kinshasa ekomi bongo Jean Bosco Galenga donc omona ngai pe lokola ngalenga yepe Galenga alors ye mutu akomi numéro 1 ya ville ya Kinshasa alors nomination na ye yo atake patriote ozo yango ndenge nini balongoli Kasongo pona makambo euti koleka ya bakinapi oyo bakinaper oyo bazosala mobulu na Kinshasa to ezali kaka coïncidence oyo mokonzi ya mboka Fachi Beton alingaki asala yango pona kochanger système mosusu na kati ya armée.
Merci Kongwalenga nakoka mutunu tuningai ndeko ngai. Wana commentaire ezali nango ya kotia peda mingi te. Po soki omoni deja ozana ebonga ya kobatela ekolo, ozana ebonga ya kokengela ville eza munene ezali capitale na biso. Ale mbilinga ekomi kokote ebele sécurité komi makasi. Eza lelo tende bato banda kobelela ono Général Kasongo azali kokoka te, Général Kasongo azali kokoka te. Tina makambo to komona bandeko oyo oyo bazokidnape bato. Bo ekamusi mokili mobimba ti lelo bato baza kokama bazo comprendre te. Tina bajugement basali on dirait théâtre, on dirait koseka po mutu abomi mutu. Atangisi makila mutu. Azo azana aza kosamba neti mutu osala masi. Bolimbisi Kongwalenga ozokanga bien? Toza koyoka yo kimia penza, kimia. Azali kosamba neti bato ozobetele maboko papa. Esalemaka te soki teki na monde arabe bilenge wana balingaki basamba waka na misa population kotala bango po ete bayo bakoya nsima bameka te. Bon général oyo bauti konome oyo araplace Général Kasongo Nzambe azala na ye soki mpenza azali vrai patriote mabele oyo ezali ya bakoko na ye ayebi baerreur oyo chef na ye oyo azali liboso na ye asalisali mpe ye moko aza na kati mpe ya groupe bato azolobaka insécurité eza na kati ya mboka bazoka mosala te soki abongisi asali mpo na intere ya Congo asali mpo na kokengela bakongolais kobatela bakongolais tokobetele maboko mais soki aye mpe kaka lolenge oyo ya lelo akozwa bagarde du corps akosopela yango balibane akopesa yango bawara akopesa yango baindien nsima na yango akomi mokabi ya bajipe na baministre wana ekozala malamu ata moke te. Merci Kongwalenga. Matondo mingi ya solo elobi yo ndenge papa na biso Jean Bosco Galenga lelo oyo akomi numéro 1 ya police. Papa Blaise Kilimbalimba ozali mokambi ya sika ya la police awa na engumba Kinshasa outi kozwa notification na yo tolingi ko toyeba est-ce que oyebi makambo nini ezali kozela yo na la police ville de Kinshasa? nayebi makambo eza kozela biso na ville province ya Kinshasa solo en quelque sorte ezosala somme mais na makambo touti kozwa ba instruction ya mokonzi na biso ministre intérieur na ba instruction auti kopesa na banzi ete makambo wana tokobunda mpe kokitisa yango parce que na mokili nyonso polise asisaka te akitisaka tokotravaille maso mpo makambo wana ekita. Makambo wana ezali kuluna ezali embouteillage lelo tozali kobeta masolo ya kidnapping yo okobanda na nini? toza na programme osito batie wana nyonso ekozala programme na oyo babengi planification c'est-à-dire improvisation moko ekozala te cas par cas ekozala traité au bon moment et dans les 3 mois na sanza misato wana oyo bamosusu babengaka 100 jours je crois que résultat moke ya ndunda balonaki ekomona. Merci beaucoup mon général. toyebi ke ville ya Kinshasa ye moko na komona na lolenge alobi bongo na kati interview na ye alobi ke ya solo ayebi makambo ezali koleka na kati ya ville ya Kinshasa kasi ya solo akotika te parce que ministre intérieur oyo apesi bango apesi confiance mpona kotia esika wana alobi ke ya solo akolanda mpena mibeko mpo bakoyeba ke ya solo chef de l'État Fachi Beton azali na besoin kimia ekota na kati na ville ya Kinshasa. Donc ndengo lobi to souhaité mais motuna mosusu azali lisopolele. Est-ce que ba to bakangaki o basalaki bakinapi oyo bazali kosala ba organe ya bazosala ba trafic ya ba organe bato wana bada bakanga bango mais pourquoi tu tout le monde a ba commanditaire na bango te ba commanditaire bato batindaka bango parce que faut pas monana
po tondimi te bagene oyo balakisaki bango nde bato bazali kosala baopération ya kosala baéchange ya kolongola bato bapoumon bafoi babiloko tozali komona. Merci ndeko Kongo Alenga. Nakanisi na bilili awa toti kolanda video moko elekaki bandeko mosu atindeli tindeli biso baoyo ya ndeko na biso Denis Sanga alobaki likambo wana ete na parlement pe na Sénat babandaki kobongama po ete bavote loi wana oyo elingi koloba ete soki olingi oteka michopo na yo okikoteka, olingi oteka liso na yo okikoteka. Baye na loi moko jour moko na fandi na bureau namoni bayelinga ba dossier natali ba loi wani nizoleka oh loi elekaki mkonini babite débat nango lelo ngabi abo débat lelo bon il faut na kende na kati makambo nyonso na osana komi wana na komotal balekisi loi moto liboso aleki non loi eza bien mais il faut ka ko bongisa makambo mike to kosenga commission a bongisa ngabi me batipo bazotanga la même chose ou quoi namoni ami balé aleki non je félicite le ngabi te oye comme mabe na leki na ebisi bango eloko yo bozo bomande ba congolais est-ce que boyebi loi wana na ebisa bino loi wana na mobeko wana bakomaki boye et ça elekaki na Sénat balobaki eza bien balobi boye soki congolais ami komisi na liste moko boye te c'est-à-dire que soka kufi ba organe na ye c'est-à-dire foie na yo motema na yo rein poumon bakoki koteka bozokama bolandaka te tobikisaka bino ya trop ntango baye na yango ngai nalobi non honorable président oyo loi oyo eza ya babandi parce que na ndenge biso toyebeli mboka na biso na administration ezali te na justice ezali te nayokaki mutu moko alobi non soko rein bazwi rein ya moto to bazwi foi ekoko bima na Congo te nga bitala minere ya pamba ebimaka te kaka foi nde okokanga na aéroport po ebima te nga bime. Moi je suis juriste soki nana yaya moko aza quelque part alingi azwa rein omemieka en avion aya afandi awa bakopesa ye rein. Mais comment ça allait se passer si cette loi était passée? Au moment où bato bakoti na bamboka bakangi bato bako boma bato ba sa trafic ya ba organe ngana lobi me me di donc bino toteki pétrole olingo teka misapi na yo okikoteka mais baike telemela yango. Mais liso polele bolimbisi Denis Sanga en tant que député, mais pourquoi anosaka yango te tango basalaka loi wana ya zeli tango makambo ebimi e bakangi bato te malamoko ya eko bimisango bato pe bazo comprendre yango te bazo mona ke Denis Sanga koma ya bombaka makambo ndenge wana ayeko bimisango sikoyo ya kokamwa yango wana oyo biso bakongolais tuta biso moko baresponsable ya nyonso zokomela biso na mboka na biso nga nalobi te nalobi na ndenge toyokaki seke likambo wana na ye pe azalaki na kati ayokaki likambo wana oui parce que video wana ezali tokobalanse pe video wana bato bakomona yango video wana ezali ye aza koloba aza koexplike bato ya bamembre ya parti na ye azoexplike bango ndenge ezalaki likambo te Kongo Alenga mais wana basalaki likambo wana alinga ko ba journaliste annonce yango po ete peuple azala éveillé ozomona voilà mais asalaki yango te wana pe fote yali wana mais otokoloba ndeko nanga mboka moko te maseke ya lolenge wana esalemaka bana wana baleki wana bandeko wana balobi malamu ete bapesa bango 5 minutes bapwata tango balobi bapesa bango 5 minutes baloba ba vérité nde bisika pe procès sili pe bana balimwe mais c'est que ceux qui batikela bango 5 minutes tout monde va vidéo musu que tolia kabiso moko te toza na 16 millions na biso na baboka ya bato boye tolia kabiso moko to kopwatama ali bana wana balimwe ceux qui ezali na ba congolais o bazali gomi benga bazali ba konsi
oyo babatelaka bana lolenge wana oyo bazobebisa bana ya baninga kotinda bango bamisio ya lolenge wana oyo bango baza kobatela ezali mawa mingi me ata bana wana baki kobomba bango so baki kobomba bango wapi ndeko nanga eloko nyonso na mokili ya nzambe oyo tobombi yango wapi mutakala nango ekoma libanda tofanda kaka nye ngonga na ngonga eza na ngonga na yango tondimaki tokomona bango ava bakende kosambisa bango bakende na prostitution tomonaki bango na biro ya nana géré kasongo te tomona ya mokili nini yo géré la police ozwi nano bato bande osambisa nsima nango nde okotika bango na leta ezalaka mawa pasi mpe soni ndeko nanga kongo alenga nazongiselo maloba matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso bayebezo kolanda biso bozala na bokebi toyambi bongo général Liso Polele le grand patriote oyo penza bunda bitumba ebele awa na kati ya diaspora ya solo bandeko ezali pasi ya solo Liso Polele toyebi ke ya solo lelo oyo na Kinshasa ekomi insécurité ezali makasi bato bazali kobanga meme komata na babisi bataxi baketche ekomi mwa pasi mpo bato bamata kasi ya solo likambo ya kokamwa toutaki kozwa lisusu kaka na makambo tozali komona bato bazali kosala batrafika baorgane kasi sango mosusu azali koyela biso ya pasi oyo tomonaki moko oyo azalaki bon ancien ministre ya transport Cherubin Okende oyo azali bongo porte parole ya ensemble ya Moïse Katumbi pe azali bongo député national yende bautaki koassassine ye corps na ye na mutuka na ye baye kotika yango na libanda wana vraiment tuka esalaki bato pasi komona ye penda ndenge babomi ye esali bato pasi na ndenge akosakana te alo liwa na ye en tant que aza mpe mutetela oyo ya région oyo toyebi biso nyonso tu esika Lumumba uta esika oyo mulele bato ya ndenge na ndenge ebimisa bato ebele baolenga nkoi bato ebele babimi kuna na Kasai surtout na tribu oyo ya batetela attaque congolais Liso Polele liwa ya Cherubin Okende eloko nini okoloba na liwa na ye bato balobi ezali liwa mort moko politique selon président ya ensemble Moïse Katumbi yo en tant que patriote Liso Polele okoloba nini na likambo wana we matondo ndeko na ngai kongo alenga na kopesa bana ya kongo nyonso bazwami mokili mobimba mes condoléances na liwa kulutu na ngai Cherubin Okende pe ana mongo nyonso bazwi mokili mobimba mes condoléances na liwa ya moko na biso Cherubin Okende pe na bosani te bana ya Sankuru Inso mes condoléances ekomela biso baso bisika tozwami merci kongo alenga kulutu wana olobi aza kulutu moko na kati ya biso pe kulutu moko pe na yebi ye malamu ezali pasi mawa pe soni soki tozobomanaka lokola basoso pe ndenge nayebisa bandeko nyonso ya na mongo bobengami bino nyonso na funa jeudi oyo te toma te bandeko na ngai botonda kuna lomamba ezosenga na biso banso lomamba totambola mpona liwa ya frere na biso yaya leki na biso ana mbongo nyonso ozwami mokili mobimba totelema pe ezala mbala liboso pe ya suka après Lumumba tomoni liwa ndenge on ezokoma na kati ya ekolo ya biso batetela ekolo ya bana mongo après Lumumba Jiziani akikosambisa bainiyipi akufi lokola soso lelo oyo
kulutu na ngai seribe okende senga akiko kufa lokola soso ezala ya liboso ezala ya mibale ezala ya misatu mpe ya suka oyo otetelaki mafumbe nakoloba boye kongo alenga tozali nanu na komantere ya kotia te baoyo bazosala bankete basala bankete na bango nyonso batetela mpe bakolo mutu bosala mpe bankete ndenge lolenge esengeli tango bakoyebisa biso liwa na euti wapi nani mutu asali yango nani mutu abongisaki yango nde bisika ena tokoyoka baoyo baza likolo na biso nini bakoloba po tolanda nde bokoyeba paske nakanisi ndeko na nga bato ebele bayebi ekolo wana revolte tetela songa na nsima olanda ebandaka ezalaka ndenge nini ngongolo eteta azalaki nani tobangaka eloko moko te tosengi na bato bazotia confusion na kati ya mboka wana baconfusioniste basala keba baaventure bazosala yango na bandundu kuna na bamobondo oyo na bateke bayaka bakeba aventure one ekoma na manyema na sankuru te bakokoka kokontrole biso ata moke te bazongela nsima batuna basango bakokontrole biso ata moke te kongo alenga liwa ya kulutu okende ndeko na ngai tango bazoloba insécurité koti na mboka insécurité wana ifo koyeba banani nde baza kosala yango me banani lisopole ti lelo atanke patriote baza kosala yango il faut nde koatake bato bazokota badesordre wana bato bakoti desordre na f bato ya opposition baza koakize bato ya pouvoir bato ya idps balobi ke bango baza na eloko te ka epai ya papa eloko bongo alenga eloko nini ezangi na mboka soki boyokani ezali te mboka kotambola te eloko nini ezangi baopposant pouvoir bafanda bambela vino batala olika moto ezali na yango bazobotola mboka ezali kokende eloko nini ezangi te bafanda bamikitisa mpona mboka bazwela biso solution me bakofanda kaka baoyo nde bazotinda baoyo nde bazosalaka boye mboka ezokende wapi mboka ezokende kolimwa te entre temps na baeste kuna bitumba ezokontinue bato bazokufa bazobotolaka mabele me bino soit disant bapoliticien bozosala lolendo na kisasa entre temps basi balingi bino mpe na kisasa na bamobondo eloka kokamwa yango wana me bino boza koyindana kaka bino bozosalaka élection me boyokani te ezala kote ya pouvoir ezala kote ya nani ya nani opposition ndeko na nga nana tori na kokopesa bango te bango baza bapoliticien baluka solution avant ekomela bango ngai mpe ekomela bango parce que bisika wana ya pouvoir soki batiaki opposant ntango so elingi ezala kaka boye ntango so elingi plus pire bisika ya opposition soki elingi ezala moto wana pouvoir moser ezali kaka ngulube bayokana ndenge tomonaka bakoko na biso ntango eleko ya indépendance bayokanaka bango nyonso liloba moko balongola biso na bombu me bapolitisien ya lelo bazoluka nini peuple soki baza koyokana te peuple yo moko peuple luka solution sinon bokosila mpe bapolitisien bokeba ezalaki na petit peuple bazolongola bango barin bazobeta bango bazoboka bango ekoteli bino moko na bino nani ebembe lobi kozala nani merci kongo alenga matondo mingi ya solo bapolitisien bokeba pamba te etumba yango ekomi sikoyo na bino moko bapolitisien bokomi kokufa elobi liso polele ezalaki petit peuple lelo baza kokinape ye kokende na ye kokata ye baza koviole ye viole na Congo République démocratique du Congo ebima première soki deuxième na viole bandeko koyiba ba minere makambo ebele lelo ekomi
ba trafic ba organe ya ba congolais mais bandeko likamba ko kamwa et koti siko pa ba politicien bango moko ba komi pe ko boma bango bango la bango ba komi ko boma lobi lo to yoka kaka o pour le général moko ya gradé ye pe ba bumi et doki Congo yango tozali ko senga bandeko président de la République asala pena musala kitoko matondo mingi ya solo liso polele motuna na biso asuka oyo tokosukisa mpona masolo ya lelo ezali bongo likambo ya bakombatan yo ozalaki moko ozalaki résistant combattant lelo yo okomi patriote général liso polele komba awa depuis papa Ngwanda aza lisusu na biso te que son âme repose en paix lelo yo komba awa tokomprenaka lisusu te na bakombatant na barésistant eyebanaka susu te mais depuis bakomba ebanda tokóma omona kaka ekóma kaka bamusicien kokanela kaka bamusicien alors rôle oyo ezosalama na Congo tozomona ke bamusicien te bato bazali kotinda bato bakende ko enlevaka bato to basalaka ba système oyo tozomona ba trafic ya ba organe alors pourquoi lelo ba combattant résistant baza toujours na système ya kotake ba artiste na biso est-ce que combat oyo yebaka wana ti lelo eza kaka ndenge wana to méthode yango esengi foka batake ba artiste merci Kongo Alenga nayebi te so oza koyoka ngai 565 Kongo Alenga eloko nga na koyebisa yo bana mboka bolanda nga na bokembi eza nga wa bino général liso polele oyo banda kolanda chaque fois na ba radio nyonso résistance sur bendele chaque vendredi mongongo ya résistance oyo banda kopela moto butu moi Peter Ochudi achonda kaombe bandeko ya liboso Kongo Alenga lobi kouta kondo papa Honoré banda zamboka tu bakufi ti lelo bakombate ezosimba te ekosimba ndenge nini ndeko na ngai nzambe apamboli bino moko oyo azalaki na kati ya président oyo asalaki na mboka na biso pendant 32 ans na pouvoir stratège na ye oyo azalaki conseil spécial na ye eleko balongo na pouvoir bapalangani alobi nga na kotika peuple na nga boye te na kobimisa nyonso ezalaki na kokuta banda kobomba peuple fo balibanda amitié moto pamba ndeko na nga liboso aye kosenga biso baso bolimbisi mpe asengeli bao nyonso basala na eleko wana bolimbisi mpe asengeli bakongole bolimbisi te na minute oyo moto ezopela kati ya ndako toboma nano biso nyonso moto nsima na yango nde tokoyeba nini tokobanda koswana bino na biso bana ndako Kongo Alenga biso baoyo toyokelaki ye tolimbisaki ye tosalaki nini tolandaki ye bandeko nyonso bakotaki bitumba wana baaveugle oyo bayebaki ndenge bitumba ezalaka te basalaki nini bacholaki ye bazali kofinga ye ndenge bana Israele mosusu bacholaki Yesu Masiya oyo akofinga bazofinga oyo akoyina bazoyina okomona moto mosusu azofinga ye mpo na kombo kaka Honoré Ngwanda asalaka na Mobutu banda kofinga na jalousie na kati baliaka bambongo ebele mpo na nini yo oliaka mbongo yango te mpo na nini tatana akomaki na niveau wana alia yango te oyo wana bakongole toyebaka te tobandi bitumba oyo na kati ya Europe awa bato inso tozobela bango butu moi boya tosangana tokota na bato ya Noa ye oyo nzambe adile biso ye papa oza témoin obandi masolo lelo te nini toyoka te me lelo oyo bamosusu bakobotuta tolo o papa Honoré Ngwanda alobaka ya solo me yo ofingaki ye yo ocholaki ye omoni libabe oyo ekotaki na komba na biso yango wana omoni kopanzana okomba pende panzana kufa ya papa Honoré Ngwanda ayebaki akufa na komba
Mais baoyo ya format o baza na esprit bazobunda siko na kuku ndeko na ngai nini toyoka te mpona tata wana atiki mwasi atiki bana atiki bakoko na ye mosusu bayebi ye te banomona na bililo olengo biso tomonaka ye banomona ye suka na yango nini biso ka bakongole batretre totrahir ye tobomisi tata ya bato siko libabe totikali na yango na komba nzambe akolimbisa biso mokolo nini nzambe akolimbisa biso mokolo nini il faut bato bayebi nzambe na bosolo nde babela nzambe kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo nini papa aloba te na bana nyonso oyo nini toyoka te lelo mutu nyonso soki alingi asala komba akomozongelaka papa ngo ande alobaka solo papa ngo ande alobaka solo nyonso oyo alobaka yango toza kovivre lelo kongole motema mabe kongole ayebaka eloko aza koluka te soki kongole ayebaki keno mpo na kongo nde nazobunda mpo na kongo tolongola soni eza na mboka na biso mbele kongo eza mosika kongole ayaka mpo na titre soki asa kotela komba abundi agangi ayebi kelobi bakobenga na kisasa bakopesa mbongo bakopesa poste ere bakopesa poste muyibi awa na poto muyibi basi ya bato obele ye bana ya bato obele ye abebisi milimo ya bato ala ndenge na poto awa ere bakonome na kisasa akosala nini lokoso eleki na poto azali chomere ayebaka ndenge baluka ta panga te na poto leta ya poto nde elesaka ye esokolaka esalaka ye nyonso mpona kosala nini alors tolobake liso polele donc bacombatant résistant oyo bazali na diaspora baza bomoko te donc baza bapatriote te obe kipatriotisme eza te kati na bango baza bomoko te kongo alenga okomona moto amibenga combatant résistant akomi moto afayo moto amibenga combatant résistant akomi moto akatumbi moto amibenga combatant résistant akomi moto apouvoir soki babandi kofinga nawa ndeko na nga yo moko oleli na monoko ya mboka na botama na mboka oyo mpona nini ezali mawa pasi mpe soni mais sikoyo eliso polele objectif ya komba ezalaki mpona nini ti lelo estce bacombatant bayebaka rôle oyo na barésistant eloko nini barésistaka awa ezalaka mpona bazwa pouvoir to ezalaka mpenza mpona nini idéologie ya bacombatant résistant ebele bakota wana mpo balala basi ya bato mpo balala bana ya bato ebele bakota wana mpo bakoma bastar bakoma lokola bajibe bakoma lokola bawera ozo comprendre ali jalousie wana siko nde ekomisa bango mpo arenie mpo bamona ye danger il faut akanela musicien afinga musicien or que musicien aza na baconflit oyo bazalaka nango wana ezali baconflit moko personnel ezali baconflit personnel bato nyonso basala biloko wana bayebaka bitumbo bazobunda te ozomona bayebaka bitumbo bazobunda te me bato baleka na ekole ya papa honore ngbanda jamais komona azoleka azofinga motu mpo papa ngwanda ayebisaka motu te keleka finga motu papa ngwanda ayebisaka motu te kamata misie bete makofi papa ngwanda ayebisaki motu te kende na hotel wana bapolitisien bayakende obeta bango jamais yango lelo ozomona baza kopanzana me bavrai résistant kongo alenga bazali bapatriote bazali bacomprendre bato baboteli biso mboka babongamaka banda bisengimana tala eloko baya kosala biso lelo ale siko bao basi bacomprendre bango mpe bakoti kutu bazobongama mpo ejour bango mpe balokota mboka na bango ezonga ndenge ezalaki merci kongo alenga matondo mingi ya solo bandeko bakombata barésistant vraiment na bandi liso polele moko oyo azali bongo résistant patriote monene général liso polele na bandi bandeko na ngai mpenza balandi na bokebi komba oyo ya solo soki tokende nango kaka na baparti politique ezali mawa mpe pasi mpe mawa mingi baartiste musicien tozali komona bango bazali koya awa banda to banda koloba ti lelo namonaka kaka komba ekendaka kaka na baartiste musicien moins que bapoliticien malgré tomona bapoliticien mais ezali moins parce que tous les combattants mingi ndenge liso polo alobi bakota mingi na baparti politique bato ya failu
bakoma bakombata résultat bazali bakolinga te bomenase Fayulu bato oyo mpe baza na bakote ya Moïse Katumbi bakoma Kamere mpe akoma na bamouvement na ye aza na bato na ye awa bato ya UDPS mpe bazali bango baa na pouvoir baci beton bango mpe bazali donc bandeko bokabwana ezali makasi matondo mingi liso polele tokokende mosika te tokomi na suka masolo na biso na bandi bandeko liso polele soki liloba suka ezali to message moko ezali mpona kotindela bandeko na yo bana na biso bazali bongo mpe baboti bafamille surtout mes condoléances na famille oyo ya okende oyo babungisi ya bango papa mpe babungisi ya bango noko babungisi ya bango penza oyo yaya to eleki en tout cas ezali pasi message nini okopesa na bana mongo et surtout batetela nyonso mpo bazali na kanda balobiki ya solo soki mutu abomi okenda monani te bango bana mongo nyonso bakotelema yo en tant que ana mongo eloko nini okoloba message nini oza nango topesa 5 minutes opesa message na bandeko na yo et surtout na bacombattant résistant mpe matondo epesami epai na yo matondo ndeko Kongo alenga na kopesa nga liloba po ete tokosukisa milolo ya poko ya lelo bo eloko na kosenga na bana mongo nyonso oyo bozali mokili mobimba tozobengama biso nyonso na lomamba oyo ekosalema jeudi ana mongo nyonso azanga te mpe toza kosenga na baconfusionniste congolais oyo bazoluka bacomprendre bitumba ezaka ndenge nini bakeba bamema guerre civile na Sankuru na Manyema te bakokontrole yango te batuna bamikolo oyo bavivra après mort ya Lumumba mulele base nango ezalaki wapi mais na biso moko wana mongo oyo bakobinisela biso ke yende aza responsable ya liwa ya kulutu Cheribe tobima tolakisa mokili keza mbala ya suka na kosimba biso na nzoto na koboma biso ya lolenge wana tolakisa yango mutu wana azala nani oyo abomi kulutu Cheribe okende senga ana mongo mutu wana ifo tolakisa ye tolanda etina misisa na ye acomprendre ayebaki eza na bikolo mosusu na Congo basakanaka na ngombe misu basakanaka nango te onotetelaki mafumbe batoto ya Kindu site tokolote sese mwe pote kwenye muna kutanika siku batanose ya kama fulani grupe fulani njo iko na base ya kufa ya wetu si Cheribe okende senga batoto ya mama kwetu soka elungola upini libakie kwetu akutoke boy inafaa kuonesha dunia ya kama abachezake na mutu wote trop c'est trop ipite même après mort à Lumumba après kufa Lumumba ipite merci na bakongolais nyonso oyo baza nsima ya kolandela mwana mboko oyo babomi lokola susu matondo Kongo alenga nabosani pete balandi nyonso ya Kongo alenga bolanda na Kongo alenga boko banda koyoka nga 2 ou 3 jours Kongo alenga soka benginga pona bino na koya pe bolandaka chez mama Kati Botuli bokotaka na chez mama Kati Botuli TV bolandaka masolo ya kozongisa biso na alima gauche droite ezali te soko olingi Congo zala mutu ya Congo
ozala mutu ya mutu te okosambwa matondo kongwalenga. Matondo mingi ya solo lisopolele, merci mingi toyebe kezali mbala liboso pe suka te tokozala toujours na yo tokozwaka yo ntango nyonso nzambe aleka na kopambola yo mpe na libota na yo mobimba. En tout cas kimia nzambe ezala kati na yo ya solo. Bandeko balandi nyonso tokomi na suka ya masolo na biso oyo tomemelaki bino mokolo ya lelo. Na bandi bandeko tosololi makambo oyo eleki na mboka na biso mpona nomination ya liboso ya mokonzi ya police. Boyebeke mokonzi ya police eza lisusu General Kasongo te, kasi ya solo bandeko komi bongo Jean Bosco bolimbisi Jean Bosco Galenga. Jean Bosco Galenga yende moto akomi mokonzi ya liboso ya police ya Kinshasa. Doki makambo etali mboka yende akobunda mpona Kinshasa mpona criminalité oyo ezali bongo na kati ya Kinshasa po asilisa yango po pamba te criminalité oyo ezali na Kinshasa bandeko eleki mingi. Yango toyeli kosenga vraiment ba félicitation na ye esika azali azwi bokonzi wana na ntango moko ya bitumba ye moko ayeba lolenge nini akobunda bitumba oyo pamba te bakongole bakino bazali kosenga kimia pe calme ezonga na kati ya Kinshasa. Yango toyeli kosouhaite ba bonne chance na Général Bosco Galenga oyo lelo akomi numéro 1 ndenge bakanyama bazalaka ndenge ngungulu diaka bango bazalaki na gouverneur kasi ya solo likambo ya police azala vigila tala ndenge babomi ndeko na biso okende ya solo. Police fo azala vigila mpe po akengela bapoliticien, police fo azala vigila po akengela bainstitution nyonso tu esika ezali batya bacaméra partout ndenge tozali na Europe. Kinshasa ezali ville ya monene, baconstitution sika ezali kosalama ezali kosenga bacaméra ezala partout. Yango tozali kosenga na mokonzi ya liboso le commandant suprême Félix Tshisekedi système ya mikili kaka bacaméra partout, surtout na baplace oyo ya l'État il faut kotia bacaméra na baboulevard na baville do baplace oyo yali circulation ezali mingi ezali kosenga bacaméra wana bokokanga bacriminele wana kitoko mpenza bokozwa bango. Caméra eza eloko te kosine bacontra na bachinois na bajaponais baye konstalele biso yango mpona kolakisaka ya solo mboka na biso mpenza eza koavance na likambo etali teknologie. Tosoli lisusu likambo etali bongo makambo ya to bazali kosala batrafic ya baorgane bagene oyo basalaki kokanga bandeko pasi mpe mawa mingi. Vraiment yango toyali kosenga vraiment na numéro 1 ya police asala effort mpona likambo etali insécurité ezonga. Calme tosengi na bandeko na biso ya bana mongo bandeko batetela toyebi ke ezali pasi kobungisa mutu oyo azalaki leader surtout famille na ye biologique bana na ye bazangi papa na bango, ça fait mal kasi ya solo que son âme repose en paix. Papa na biso Chérubin okende nzambe apambola yo okufi liwa oyo oyebaki yango te ntango mosusu ozali kozala ozali koyebake bazali koatake yo bazali koluka liwa na yo kasi ezalaki brusquement pasi mpe mawa mingi. Vraiment biso nyonso tu esali biso choc mpe pasi tosepeli te. Elobi liso polele moto asali yango en tout cas bana mongo balobi bakosala vengeance. Voilà toteki makambo epai ya l'État. Mbulamatari ye moko asembi makambo wana ya suka liso polele alobi mpona bacombattant résistant bandeko bacombattant résistant na diaspora botika koatakaka kaka baartiste musicien parce que ya solo bato batiaka loi na Congo ezali bongo bapoliticien. Boluka lien d'attente moko na bamusicien boluka bosolola
bomeka koexplike bango oyo ndenge bino bolingi kasi botaka babese te parce que lobi liso polele ekomi baconflit moko personnel yango bandeko biso nyonso tolandela bokebi bopartage video napesi mbote na la koko de tous mobange na bango Esther la grâce mbote na yo siko ozali na mboka Suisse mbote na bakombata résistant na bosani te mbote na bandeko nyonso tu bozwa mikolo na kati ya République démocratique du Congo bana Congo tofongola miso na biso tolinga mboka na biso en tout cas ozala malamu mbote na yo moko pe liso polele na bosani te ochudi mwana biso mapinga na biso toujours bomba ye kala mingi te bokomona ye nzamba pambola bino bayebanso bolandi biso ezaki ya bino ndeko Kongo Alenga abonnez-vous na Kongo Alenga TV émission na bino masolo na biso o bolingaka mingi tozongeli yango tokobando yamba bato tango nyonso ndeko combattant résistant ozali soyez les bienvenus na émission masolo na biso oza soyez les bienvenus bandeko ba politicien bokoleka ndenge Kongo Alenga bane koyamba bino tokobosanaka bino te po bolekisa pe ba message na bino awa Fachi Beton notre président merci tomoni o changer système ya ba général ba o mususu akala ba ke ba retraite to boyi bazonga lisusu to lingi susu te ke alongwa ki azongi susu lokwa to yoki ke ba ke ba retraite ba kende ka retraite ango kaka ba kende kaka ba liepe mingi musala pe to moni pena malunga to moni te pamba te mboka na biso ti lelo za na occupation rwandaise tuti yango tozali kosenga armée ya sika eya makambo ya sika Fachi Beton eya merci na construction ya kitoko botala Gombe ondire poto tolingi Kinshasa nyonso ekoma boye minda pelele bato bakosepela nzamba pambola bino tokutani bongo mbala nsima ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana Fumuki Mbangu tokutani bongo mbala nsima matondo ingeta Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, Ça, la Babylone, ils sont détruits le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix.